Voilà, Bandeko Balandi, après la pluie, c'est le bon temps. Mais pour la République démocratique du Congo, et surtout dans la ville de Kinshasa, ils ont toujours mauvais temps. Bandeko Balandi, Mbote, Nabino, surtout ici, Kabozwa, Nebi, Kebozwa, Nabiso Mingi, magazine, Nabino, Obolingaka Mingi, magazine, il y a un responsable. Et en tout temps, on a un gonga, Oyo, Po, ils ont émission, Oyo, Mingi, Mingi, Natan, Oyo, Banamike, Baladi, mais responsable, Bavandi. Pour la magazine to lobelanini. Merci la fidélité et confiance que vous continuez toujours couper sa biso. Na komeke pe côté sa bande ko bande ko benga trop bande ki ko ça la déclaration concernant ba minute ba ki TV et là vraiment bongo na moi temps au toujours pe tout ça effort émission et les ka ko moi chaque jour na bande ko bande ko rappeler ba ki pourquoi tous les gens côté la bino émission nzembu to pe clip ozo les kana pas ça qui ndambu to meka ke pe ko promettre la bino avant dernier que émission to ko meka pe côté la bino nzembu wana mobimba bozongo bolanda bon moi problème technique to zaki na monde estinga ki bozongo mobimba te mais lelo avant que to yamba invité na biso lelo o boyebi o mingi bo mesana to ko senga na régie à côté la bino nzembu wana mobimba bolanda yango téléphone eza ouvert botinda ba message po bobenga à partir ya ba message na bino topé ba appel na bino nde invité na biso oyo bo mesana mingi akoyeba koyanola na mituna na bino tika ita avant ko senga na régie na présenter bino invité na biso lelo nebike boyebi mais na ba boyebi te ba mekempe koyeba e pasteur Mboti Mbote papa Derek nebike mingi ba yebiote mingi zamba liboso pe ba mona yo mais ba oyo ba message yo à travers clip oyo les cas na ba yike to pe na ba chaîne mo belé ba mususu da ba yebio déjà bonne santé et santé en forme nzambe na zobomba biso zobate après malgré tumbula mais au sein quand même fort ya ko rejoindre biso na plateau to mekempe ko beta masolo papa Derek musa tozana au service ya peuple ba ozela biso toza banzambete il fallait ka topola pour bango ba sepela c'est ça ce que tu es bi na musala nzambe zabo très bien voilà bandeko balandi tozo senga ce qu'on a régi soit d'après c'est la biso image wana bandeko balanda yango du début jusqu'à la fin après kolanda image wana nde téléphone eza ouvert botinda ba message bobenga pasteur aza par exemple na koyanola bino par rapport ya clip oyo asalaki mingi bayebi na koyemba te mingi bayebi aza pasteur mais sibitima ba comprendre te bamoni clip kitoko ayembeli mboka ayembeli coronavirus batikeli ko comprendre te pasteur akomi muyembi to akomi nani régie so d'après image bandeko balanda et bongo tokozonga sima mpona continuer. Président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Ndila 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 na Congo na zolela mokili ezokufa corona ezoboma mianda katonda banto yantonda tontodi waningala la munda o mianda nzambi wa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde est paralysé kisi ezalite oh baba shuka tena kazi yako baba moma kabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui voit le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Na Congo, où sont les hommes de Dieu? Où sont les prophètes des nations? Où sont les enfants de Dieu? Où est l'église de Christ? Awa na Congo, nous disons Awa na Congo te, coronavirus, Awa na Congo te, pandémie, Awa na Congo te. Où est le Dieu d'alliance?
wapi onzambe ya bomoi na ngai taleli na mitema nzambe ya kosalela bato na Kongo te bato bakomi okufa lokola batima na mokili mobimba nzambe yaka nano Yesu. Pasteur Israël Papi Toumba, je dis merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir donné d'avance le Congo dans les mains de Dieu. Sinon, ça serait une catastrophe au Congo. Congolais, mettons Dieu dans les événements. Très belle chanson. Pour les qui préparé par Pasteur Israël Papi Toumba. Réaction à Bino. Est-ce que l'équipe malam, est-ce que chanson oyo clip oyo passe à salon on point intérêt naie na bandela toujours eloko ya koyeba asala ki on point intérêt naie to asala on point intérêt ya population to point intérêt ya baimboka. Voilà, réaction à Bino, téléphone déjà ouvert botinda ba message bobenga pasteur akoyanula papo ya ba mituna oyo bino bokobenga tozonge pa ya pasteur. Voilà, tout le monde très belle chanson et sur les kamingi. Bato mingi pe bato tuna est-ce que pasteur nzembo oyo juste au salon pour intérêt na yo to salon n'intérêt ya baimboka o bazolanda. Après de que yo moko utiro ba ke butona wana pe et donc sango tous les jours oyo to ya mangana ka émission na yo nazo répéter que nzembo to sali pona intérêt ya Nzambe na ndenge mission ça va pesaki poto yeba vraiment ko servir peuple ya Nzambe na moment oyo ya problème ya maladie ya corona. Mais pendant que ba pasteur ebele ba lingi maboko confiné mais au continuer kaka yo lingi maboko te o lingi ko sela peuple congolais na ba lolenge belé oyembi nzembo sali clip et tout ça et donc tombali boso papa de dire que musala Nzambe azaka muumbu na Nzambe na musala Nzambe toyekola te kopema parce que tozaba soda tozaba soda et puis na yebi ke ba pasteur baza kopema te nazozo ngisaka eloko wana parce que musala Nzambe azana mwana kati na ye mwana wana agangaka mwana wana alelaka Bible ezoloba ke le fils à la vie pona musala Nzambe nyonso azana mwana kati na ye mwana na moma onde il faut alela makasi parce que nde peuple bazana bosenga ya kobikisama bazana bosenga ya kozala consoler ya kozala vraiment soutenir papa musa to salaka dès la télévision ça fait aussi partir na lolenga na sala Nzambe po Nzama benga kanga na appel na ye abenganga na musala
oyo ya suivi. Église Vision de Dieu eza église oyo ebandaka na église quelque part te. Neski te nazaki na église songolo kuna tiko tango ba consacrer nga ba misinga pasteur ou bien na sala na église moko boye. Très bien. Et puis batu bayebanga nga na banda musala zambe bongo te. Pour définir lolenge oyo zomona kati na nga wana. Ngai zamba bengi nga boye. Batu kuto babandaki ko zala baninga na nga. Bazo seka balobi akotia nini. O muta mesani ko sekisa batu bosi batu ba kuseka na kati na église. Na bande église po ngai bisikana zana batu il faut batu basepela il faut batu ngana lingaka vraiment attitude ya mawate attitude ya tristesse te. Pastor tokoye banan oyo za sima to betano mimi masolo pona clip na mo ya ba message komi kokota ya na bana loba na okay na bana répondre nataka na kati ya nzembo ekana na kati ya nzembo pour dire que le lengo zomona wana ya kotelema na ganya bandimi ata okuzana wana kati église mutu kaka moko pe zamba zo sala mwana na zo le kabo batu pe bazo linga biso batu pe bazo apprécier biso ope bazo benga avant ya ao nazana na CK TV na tongo batu bazo benga balu pasteur vraiment nzembo za kito makasi teka ngo kaka pasteur église na ezela awapi. C'est comme ça que toyebi ke bandimi na moment ya faiblesse moment mutu za na problème soki amoni yo o soutenir ye akolinga yo soki amoni yo o tendre ye loboko okay ko landa ye atana bon parce que moment batu bazali son église c'est pas délai soki to bilo na bango na kati ya ndako na bango ya komoni ka bende banza bazabana bazotala eloko a partir kolanda na ndako a partir na yo na kati na magazine na yo à travers magazine na biso nde bandeko ozoso mais awa na sana ndako ya mutu nyonso na exemple pasteur musu bazolanda bandimi na kati ya bandako pona osenga bandimi pona kolanda bango na bonza tout ça d'abord zamba pambola yo kolanda bango na ndako par rapport ya koleka na magazine na yo mutu tu asfandi na magazine na yo balanda kango mingi. Très bien. Wem sa TV balanda ngo makasi je fais moto hier je bisanga ezakande ozoko mwasko na minute moto azati boso récepteur na ye otozo benga télévision sur TNT déjà zo mona ngana kati ya ndako na ye o comprendre Très bien. Ya ndo zo mona vraiment que nzembo na beti on a intérêt na ngate na intérêt ensemble baba de taka ndembule beti tozino ba moto to imbangu to politi erosko ba nanzera atambule beta na Kishasa mbere ka ukakati siko au retour trop souffrir yo moko yibide ba kuluna ba agresseur ko fa passer siko soki intérêt nanga nako chafi nanga risque kaka pona intérêt nanga tina butu na bim siko pasteur bandeko pe bangi baye ba va kana bandotanga ba quelques ba message voilà bon continuer toujours retenir ba message to ko benga toza vraiment direct na zo rappeler na ba oyo na ba yebite to ba bafungoli TV na minute oyo bayebaki te émission to le belani to magazine to le belani et si bandaki bo continuer ko benga to ko tinda ba message pasteur aza awa pona ko yanola na mituna na bino pasteur pendant que na temps oyo bato bazo souffrir toza ata pandémie difficulté za makasi na kati ya mboka mais oni ko tia ba moyen na yo en jeu pona clip oyo au juste pour gagner nini puis au tiengo gratuit na posa na gagner ba âme et pas ya Christ nde mission na nga yango wana ata na église na biso toza na promesse soit tika lobi aller fête de toutes les nations mes disciples nde sika ngai na usa ila nzambe yango wana ozo comprendre prêcher les enseigner leur c'est ça ce que moi je suis en train de faire yango moni pe na moment où j'ai compris que na temps ya corona papa Derek batu par rapport ya liwa o batu bakufi ebele batu babeli mingi na ba oyo bandimelaka Christ ebele bandimeli Christ fallait que to profiter na temps l'état ya malama ko évangéliser yango l'état ya malama ya ko apporter mutu Christ yango parce que nazana batu oyo banoke ne pas na ye tikelo ka mwasi na ye maintenant na biso lelo maladie ebetiye ye moko ko mikoluka pasteur on comprend ça veut dire que na temps ya souffrance n'étant oyo vraiment toko gagner ba ndimi toko gagner ba âme parce que na ça moki papa de non se koleka na musala to sana ngo ya nzambe to bige mutu suki difficulté l'équipe passe l'équipe to bossa na mambo bela na ta passe au bele ba musu ba bossa na ba nzambe ba o passe ko na bossa na nzambe ebele kutunde ba ye pa nzambe
ebele ba yepanza omonika ça moni souffrance c'est lesquels ensemble de que zo maté wana basala bongo pourquoi amonike ba activité ça ba voyage ça nde ba kendeke pa banganga ayebike sona zo na zimbongo ya nganga comme ça na kenango na sala magasin na ville siko magasin la ville est fermée ba okime les panganga te ba okime les panzambe pas ba zo mona déjà solo diwa ba mona déjà solo yake makambo ko tele malibela bo ipe omoni pe ezongi suste to ba notanga ba message ya mondo moni nazo lobake na kati na message nazo likanango po mituno ezaki to makasi message nange ezali un retour à l'éternel nazo intérêt nange ezaki bato o bazolanda biso bazongela ndeza ba o munyo so ba moni vraiment que biloko mokile koleka parce que tout est bloqué yo moko tu ba awa susuke état d'urgence ça continuer kaka ozomona très bien pasteur voilà bandeko bazandi nazo mekempe ko rappeler na bino na lingi na bando tanga quelques messages oyo kotili biso awa toza en direct bo tinda déjà ba message bo benga téléphone est déjà ouvert pasteur azawa na pona koyandola na ba mituna na bino tozi premier message mbotende ko Derek tozwa katan ya kolanda pasteur mingi na émission na yo festation na mosala azo sala mais ya pasi ezake azoloba pona dossier ya avec Pascal Mukunate oboksi Pascal Bende te nazo bisa bande kona biso ke émission ezalaka bien proclamée émission peut esale makana sujet na yango vous comprenez mais tindenge yozo sala a otana sujet yo bengeli ngai vous comprenez très bien ya momuni chaque fois bible ezolo ba d'abord prier les uns pour les autres to sambela ka pona pasteur évêque Mukunate to sambela pe pona ba prisonnier nyonso mais d'ailleurs na sambela pe pona ba bazana ba hôpitaux na pasteur soki na ko baksa mukie tu ko sala émission awa le baka pona mambo ya avec Pascal Mukunya avec émission spéciale tout à téléphone ouvert yango na lobi ke pona papa na biso Pascal avec Pascal Mukuna le problème c'est quoi ezo senga to bonde la pona musali nanza wana ta musala nzambe moto ko longola ye pete azate parce que nzambe nda chaye o monde to zabo moto ko zo mutu na gouvernement o tshena kati ya kiti osi mutu na kati ya biwo no tshena kiti mais na kati na élection ya nzambe ezala moto ko longola mutu mususu te kaka nzambe ye moko ozo comprendre yango il faut te pesa toujours limeme na papa na biso évêque bato nyonso tosambela mpona ye mpe kaka mpona ye moko te mpe mpona baprisonnier nyonso mpe mpona bato baza na baproblème na bahôpitaux na bamaternité baoyo baza na kati ya basouffrance et puis maladie ya corona ezali tosala mpe mpona mboka na biso mobimba je crois c'est un peu ça pour le papa évêque Pascal Mukuna nazo déclarer un soutien spirituel pour tout chrétien pour tout homme de Dieu. Très bien, toujours un deuxième message. Bonsoir ndeko Derek tolandaka yo mingi pe tosepelaka na émission na yo makasi mais minute na yo nde eza muke mais tokosunga yo nalingi kaka encourager pasteur Israël na musala kitoko azosala c'est papa Mwanza na Bandal. Papa Mwanza nzamba pambola papa merci beaucoup. Nzambe oyo ngape na salelaka akanisela yo elongo na bande nyonso bazozwa tana bango mpona kolanda biso mpe bao bazozwa unité na bango mpona kobenga unité eza cher na moment oyo tikete nzambe afongwela bango baporte ekangamake bandimake ya solo toza basali na nzambe totanga message mosusu voilà bandeko balandi tolobaki bo continuer toujours kotinda ba message to pe bo benga téléphone na biso eza ouvert mbote ndeko Derek merci mingi na musala kitoko pastor azo sala pandake baninga na ye mususu bazoye bate nini bakoki ko sala na temps oyo c'est Albert Kusu na Bandal. Papa Albert tozoloba lipamboli ya yawe nzambo za likolo ekitala kati na bomo na yo pe na kati na ndako na yo pe elongo na bandeko nyonso bazolanda biso na tango pe bao bakolanda biso na nini na rediffusion pe na autre chela na ba Facebook ba nyonso bazochata na bango
Zambo ngana sayelaka afuta bango na kombo na Yesu. Très bien. Mbote ndeko Derrick wana message mususu. Mbote ndeko Derrick ato sepeli na nzembo yango mais toujours regretté na comportement ya prophète Onésime atika koloba buzoba pona pasteur Mukuna. Libanga ezwindeke chaku kosekate. C'est papa Richard Nabraza. Ah voilà. On est là, papa Richard Nabraza. Invité sur vous à moi commenter bisika na lobby au loko vraiment nenge pasteur na prophète Onésime. Ba makambo azoloba. Les autres c'est plus savant bande côté aza quand même na maîtrise libanga ezwindeke chaku kosekate. Après dedi ko ebike na Congo tuzana maladie munene oyo de coronavirus. Très bien. Maladie nini tunanga na répondre yote. Maladie nini papa? Soki olobi likambu na plateau. Otangi ka kombo mutu. Yeba déjà que batu bakomono mabe surtout batu bataba fanitiki ya mutu wana. Mais loko nazo sengeza ke Bible ezoloba na biso. Biso basali na Nzambe, na biso bana na Nzambe longo, bakoyebe biso à partir ya ba fruit oyo tokozana yango. Très bien, pasteur. Moni basa biso da sini kuna ngonga ebelemi. Mbote pasteur to télécharger ki nzembo yango. Vraiment vous avez bien composé ça, mais oyembi mingi nde na chiluba. Soki okoyemba lisusu lingala osunga ba congolais na lingala. Papa Nestor na Pigeon. Papa Nestor, merci beaucoup vraiment na yoki dengo lobby. Je sais que naembi chiluba, naembi swahili, naembi pe lingala. Et prochainement ba album tozo ba nzembo tozo c'est déjà dimanche on a 4 studio. Je crois que toyemba tous les 4 langues pour eza de défendre vraiment beaucoup na biso mobimba et puis na yoki conseil na bino. Merci. Très bien. Bonsoir ndeko Derrick, tozo landa bino en direct na mitendi nzembo eza kitoko eleki kutu oyo ba message msezo kota eza kitoko eleki kutu ya ba musicien mususu bayembi pona corona. Bravo pasteur, c'est madame Rosette. Maman Rosette, rapide bazo sa signe. Maman Rosette, merci beaucoup Maman Rosette. Wana ezali ndenge nzamba talisio mais ticket nyonso eza pour le coup na Nzambe ndenge Nzambe pazo pesela ba sali na ye. Bonsoir pasteur, yo osali par na yo pour na mboka et bongo ba pasteur mususu toujours confinement. Nangona zolo bake ba pasteur vraiment bozo bango bina na rikerte bazo sala mutu na ndenge Nzambe oyo azokamba pe azotindela ye. Mbote ndeko Derrick musala kitoko pona pasteur tozo zwa temps ya kolanda ye na émission na yo tolobela nini courage atika te Nzambe akosunga ye. C'est maman Mami. Maman Mami, merci beaucoup na kotika te parce que entre tes mains, ô Éternel, notre Dieu. Ndila na Congo na zolela mokili ezokufa corona ezoboma mianda katonda banto yantonda tontodi waningala la munda o mianda Nzambi wa maladie ya corona eningisi mokili tout le monde est paralysé kisi ezalite oh baba shuka tena kazi yako baba mumakabila yote. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est des et
Viva la